réalité na vie okuté na ngoko le lokoba. Ya eza passe mingi. OK. Alors bon abulaki lokola bandi na lisu oyo basali esimbi te ya tomeka susu oyo bameki oyo nzoko nde ekendeli donc epesaka mawa kanda mabe epesaka pena mawa donc yango wana elingaka pena kobetaka masolongo mingi te parce que baambition soit mutu ntango ozokola moni ata bana nde tosakanaka tozala de ngai fana koma boye ngai basala boye alors esalaka pena mpasi na ndenge tokoma na niveau oyo ça biso na moment na papa bengi tant monsieur ekufi yo donc esili vraiment omona dans le sujet eloko sauté jusque là eloko te osemutaki moment na ndenge donc komi kobungisa vision eza kobungisa bomoi te obungisi bomoi te okufi te eza eloko moko boye elongwe kaka donc tu peux faire okoki kosala mais avec des conditions euti neti na papa euti neti na papa mpe azali na problème ya vision papa bino azali na problème ya vision mais ye sikoyo esuka kaka na kimali voyant parce que esuka na kimali voyant amonaka ndambo tozali oyo ya liboso na oyo ya mibale na ngai troisième donc mibale oyo aza na nsima bango baza na bango mwa normal mais bino misato bomonaka te c'est pour cela epesaki susu mwa confusion mwa boye entre papa na mama pourquoi bana misato baza boye baoyo mibale seke boyo bana na ngai te papa déclara lela abi pa bana oyo bana na ngai te famille ya mama mpe babi te bana no te nde se yo olingaki bana nyonso bazalaka ndenge moko kobima nzela nesi ndenge kobima na nzela faire la mendicité. Okay. Faire la mendicité parce qu'il n'y a pas autre chose à faire la mendicité. Mais pas si. Mais ce pas si. Au Canada, il y a un moté. Ça passe. Au Canada, il y a un moté. L'ambition de la vie, tant au beau temps, tant que moi, on se parce que un jour aux années. Bon, l'ambition, on a peine, on a peine pour ça, na tanga. Na silisa na koma ta professeur né de professeur université makambo mususu komelaka biso na vie toyebaka te euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana misusu lelo bakoma maboma alors ebele mpe lelo tozomona bazala na bambongo mais lelo bakoma bapauvre misusu lelo bamaboko ekatana bango bandeko mosusu mpe aotaka mosala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga palais mais azongi bo akutana bakulu na butu bakotisi pe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie désormais chaque jour à partir à 18h bokozwa émission na bino réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu sera bino FM télévision et la rabino mwambasika réalité ya vie eza émission oyo bokobanda ko découvrir ba histoire vraie ya bato bakutana na ba vie pour que et puis ça biso mayele ba obiso to tikali toyi ba ndenge nini tokoki kovanda na vie. Bonjour, bonsoir, ça dépend air besoin na biso partout dans le monde. Mbote na bino nyonso balandi ya FM télévision. En tout cas, merci mingi na confiance bezo pesa biso, boza ko s'abonner na chaîne na bino, surtout bozo na émission oyo réalité à vie. En tout cas, merci beaucoup na ba soutien obo soutenir biso, na ba j'aime na bino, na ba partage na bino, na ba commentaire, surtout na ba appel ba ndeko bazo benganga vraiment partout dans le monde. En tout cas, merci beaucoup. Na mbagi ba appel ya ndeko na biso ya Allemagne, ba ndeko na biso ya Belgique, ba ndeko na biso ya France. En tout cas, merci vraiment na bandeko Australie, bozo benga na bandeko États-Unis. Comme bomesano, lelo toza awa Kinkole, donc toza Kinkole okuta na ndeko na biso, azara molandi ya FM télévision, abengaki yebana ba difficulté tellement to mesana kolakisa bino ba difficulté ya bato bazo vivre na Congo, ba réalité ya vie au bato bazo kuta leo na Congo. Alors toza obligé ya okita partout na ville de Kinshasa, partout même ma province, to kende poto ba réalité ya vie bato bazo vivre na. Alors ndeko assez intéressant ça bengi. Alors toza obligé photo kita lelo ya onto kita Kinkola wa
tokutana ndeko to meka kosola toyeba eloko nini oyo abengeli biso. En tout cas merci beaucoup na pasteur Jacques Kafwa. En tout cas merci papa na motema monene oza nango na motema malamu ndenge bozoyede balandi ya ndeko na biso oyo bazoleka na réalité en tout cas merci beaucoup na baide no mpona chaîne FM télévision. Merci na mama mpe na bana nyonso na kati ya Australie. Merci ba pasteur nyonso na kati ya Australie. En tout cas merci beaucoup. Merci na bandeko nyonso oyo bozobenganga vraiment. En tout cas merci infiniment. Alors préfina tu fais ça radio te tokota na lupango ya papa tout ça déjà awa na ville na ye na quartier na ye. Alors tokota na lupango toyeba papa abengeli biso nini. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Balandi FM Télévision. Merci car on est noti ko annoncer bino kuna na libanda to kutana papa pour que tout soit na papa abengi biso. Alors tous obligé photo qui t'a verrier papa yambi biso. Biso ba kiti ndemu to vandi. Bonjour papa. Bonjour papa. Kombo nani? Kombo ngai Ndolu Kampudi Beni. Papa Beni. Oui. En tout cas, merci papa Beni ndenge bo s'intéresser ko benga biso. Tout qui t'a lelo pas na bino. En tout cas merci vraiment na ndenge wa mbibiso malgré tout ça mon musika mais quand même to commis nous avons embouteillage to commis quand même na habité papa Beni bonne santé dans madame qui mes allés les aïe qui à l'aide ya pasteur na biso ndenge alanda ba émission ndé ya wana alobaki yo pe loko zawa na yokaki émission mo boye na landaki yango bato mo ya FM télévision basungaka bato na ba problème baza nango yango abi non apesenga numéro yango tobengaki ye nani yango amoni pasteur abengaki yo abengaki bino. Ah donc tout soyez na téléphone ça pasteur na bino. Oui pasteur na biso église. Ah OK. Ah papa Beni en tout cas merci vraiment ndenge vous s'intéresser na obenga biso. Est-ce que ko kitakani ngo moke po bato ba mono pena bien? Ah voilà. C'est bon. Papa Beni ka ndenge totoloba oza FM télévision émission na biso réalité à vie. Alors émission oyo tobetaka ba réalité à vie bato ba kutaka na ba vie pour moto so na réalité na vie. Alors à partir de la réalité na yo o kutana na vie mais quand même oza en vie et vous édifier ba ndeko super baza ba problème soit vraiment ami boma soit ami soukisi à partir de histoire na o robeta aime ko consoler ba ninga mususu. Vraiment. Alors papa Beni to habiter ko pesa biso biographie na yo botami wapi botami combien moi biographie mukika pour Balandi FM pas comprendre oyo zali nazali kinoa na botami na kini pena na botami na kini na kinoa to botami na nombre de 5 enfants. OK. 3 garçons et 2 filles. Alors moi je suis troisième. Papa Zali. Maman maman Koufa via ba souci kaka au monde lobota bana bazobima na ba problème ya ba vie ba misu ba vision. Alors ba souci kaka yo ba maman nda ba souci mingi ya wana poni pena ngakutu bon na vivre pena ni na maman te mais parce que tant à Koufa on a da muki. Bon, papa Beni, OK, c'est bon. Toujours côté la maman likamna biso. Oza émission réalité à vie quand notre soloba. Alors to beta masolo quand on ataki ko annoncer, de noter ko bisao. Papa Beni TV za radio te to monio na bakan. Apparemment aux aveugles. To éviter est-ce que botama boye, to za kumo écouter million na vie. Tous accidents, les amis, comme la qui on a vu pour l'élo, réalité n'a vu au côté d'un pour l'élo copain. Ils a passé mingi parce que dingue na zaboye, côté na bottom na kande na lobaike, to bottom na kaya ya cataracte, na moeza lokola héréditaire, mais via ko ba docteur, ko ça la opération. Ndimutu ememainga pena nyonso donc tant on a kokola mwandambo ezalaka mwandambo ezalaki via koluka kaka neni mpona ba améliorer et mata OK via opération ya mwana nde omoni ekitaki lisusu esili pe nyonso esili nyonso betanga lisona tant obotama ezaki ndenge tant obotami comment na niveau nini po okoma bon mais quand on réalité son histoire vraie
vraiment ndenge babetaki histoire parce que na conscience na nga pena boye na se retrouver kaka boye na se retrouver boye mais babi ba effet bandaki déjà depuis bomwana ndenge otambola omona vision eza pena mobulu okomona eloko na 2 mètres mais ntango okoma pembeni se retrouver na kati nango même na musika mais ntango opusa na pembeni boye omona yango te donc vide pembeni eza te eza nde na musika donc ntango bamona mais yo otambola boye ndenge nini omona po tutani mwa te tiye babi te balandela nde banda kolandela bamema biso na hôpital bamemaki ngai na hôpital nde tokei via tsakisi baopération na Saint Joseph ene na Saint Joseph asali opération 2 fois moko asali na lise oyo moko asali na lise oyo nde basali esimbi kaka te nde yango wana ntango esimbi te wana nde omema vision nyonso esilaki wana baage nini wana ba 10 ans ba 10 ans. Est-ce que à tout moment nous sommes au kende wana baomema na l'hôpital est-ce que ça otanga oui bon kotanga na tangi pena na écriture noire te wana da vu que banda da to wana ke da hôpital ba accès biso da école ya biso ba aveugle école na biso ba aveugle za na Willery na Willery inave on accès biso da wana na wana da comprendre déjà écriture braille malheureusement le quoi entendre tozali to comme dans ma mususu ba matériel ana isa soutien mais na école ezali alors l'accès biso déjà comment écrire na écriture na biso ya braille mais malgré moi bandambo wana ezalaki mais docteur a pessé da conseil non ndenge oza da boye oza so muta kotanga noir te parce que vision ya pamba ya bien ti ozomona na musika mais tant on comme pembeni et bon donc c'est-à-dire so oza na kaye boye moko mezate alors on va non vomi à côté de l'écriture bois nde wana basali ne bon comme na sugi bongo ti basali ba opération basali boso après une année ba yo sala mi balé nde ba te c'est que parce que bando tâtonner oyebi ba tâtonner vision ezali lokola mpepe ezala na misu te mais ezala lokola mpepe na kazi ezala mpepe na pine donc soki elongwe esili alors bon abulaki lokola ebandi na lisu oyo basali esimbi te tomeka susu oyo bameki oyo nzoko nde ekendeli donc epesaka mawa kanda mabe epesaka pena mawa donc yango wana elingaka pena kobetaka masolongo mingi te parce que baambition soit mutu ntango ozokola moni ata bana nde tosakanaka tozala de ngai fana koma boye ngai basala boye alors esalaka pena mpasi na ndenge tokoma na niveau oyo mais à part ça totanga kaka bongo malembe na écriture na biso ya braille eza na Willery na kati ya centre bahandicapé en tout cas merci beaucoup ndeko Beni toyoki histoire na yo esali vraiment passé ntango miso ekufi opena basali baopération wana esimbi susu te mama azalaki wana mama dasa kufa wana oza na papa alors yebisa biso na moment wana papa Beni ntango miso ekufi yo donc esili vraiment au monde rouge donc jusque là eloko te ose montaki moment na ndeni il y avait badouleur ezalaki nango mais vu que dans côté dans le monde ya aveugle à côté dans le monde ya aveugle avec baninga to saka ba pesa zo conseil na ba école ne ba sangisa biso ba biso ba conseil bon mais pas si bien ezalaki parce que souhait ezalaki ezonga sous normal parce que to continuer on a zaki nango besoin ambition na o sala tala kaka et puis toloba nini à toutes les circonstances tokomisaka nzambe mais esalaka mpasi ntango ozokite moda yo oui so na kombi na aveugle
Alors on a se concentrer kaka. Concentrer kaka. On a été vieux soukio, on a été mis coufi fait soukio. On a gagné. Moi j'ai vieux souki mais vie n'a pas conseil, on a appelé ça biso. On appelle ça une école. Non, perdre la vie, ce n'est pas perdre la vie. Donc pour mieux que bon sa vision, ils ont bon sa bonne moitié. Très bien. Bon sa bonne moitié, au profiter. Ils ont le comment boire le kaka. Donc tu peux faire au ça mais avec des conditions. Comme ce qu'on a des conditions, il faut soit na canne pour débrouiller, nzela ya kotambola, bandi la mobilité à canne, ndenge ya kotambola nango mobilité. Tozali na ba madame banda olakisa biso, bazomona, bazolakisa biso, ndenge nini ya kotambola na canne comme na ba conditions, soit tozala na mutu pembeni, kotambola na ye soki canne te, okoza be na canne, okoza be na mutu. Parce que quand ils ont mis sous terre, mais Moutou, ils ont mis sous, ils ont simbaé, ils ont tourné au combien, ils ont bon au combien, ils ont la salité de la soin. Très bien. Donc comme il y a des difficultés énormes, très bien, énormes, pinza, donc on a des difficultés. Donc même que ça la musala, tout le temps, au ça musala mususu ndengeni, et comme il y a des difficultés, comme il y a des conditions. Papa Béni, il y a une question de curiosité. Il y a tout now. Autour de début, au bout de 5, mais pour moi, mis sur la bune héréditaire. Bon, ils allaient héréditaire parce que. Comprendre moi on a bien été. Héréditaire, c'est-à-dire et routines n'a papa. Et routines n'a papa. Papa va avoir un problème de vision. Papa a bien. Il y a un problème de vision, mais il y a ce qui est malvoyant parce que ce qui est malvoyant, mon aka ndambo, il y a mon aka ndambo. Il y a un peu mutu à ça qui n'est pas orienté dans l'école wana ouais biso parce que il y a des moi petite vision aba ibanda oza na kati kuna. Alors il y a wana les autres héréditaires le pas papa. Bah très wana parce que mon bal indé aux avait moi papa au monde à partir wana ndé makila wana et tamboli na biso bana tout ça bon vous avez combien vous avez bon tozali wa liboso na wa mibale na nga troisième donc mibale wa na sima bamona bango bazana vraiment normal. C'est pour cela que je pense que moi confusion mon boy entre papa et maman. Pourquoi bah non mis ça tout baza boye bah oh mi bah c'est boy bah na ngate papa déclara lela avec pas bah oh bah na ngate famille maman bah vite bah non tenez c'est yo linga bah ne pas ça quand ndenge moko to ndenge nini ote o c'est que ozwaka libanda ozwaka zemi libanda na bango libanda ya wana babima bongo mais les mots héréditaires c'est ça. OK, les mots héréditaires en tout cas merci beaucoup Papa Béni biso na to ke sali biso pasi makasi. Alors Papa Béni yebisa biso na moment oyo parce que en tout cas tout ce to benga ozamba so to benga onini donc milimo ko reculer makasi yebisa biso non ba difficulté ni ozokuta na moment oyo. Bon na moment oyo na pesa pe moi petite histoire moi petit détail tozalaki na centre ndé na lobi ke na INAV totanga écriture braille bapesi moi formation otamba na kani otamba nini ma formation okoyeba moi koloba na ma français oyebi parce que esunga yo kaka olongola baboule olongola boule oyo ezalaki nango okota kaka na nini oyo. Alors tant de ici na INAV de ici formation na INAV de ba brevet ya écriture braille de ba brevet nango tant de parce que actuellement il y a ça les athées alors ils ont ba papa na ba maman oh déjà ba bima de na nzela initiation kaka ba initier biso ba initier ngai Komanzela, faire la mendicité. Okay. Faire la mendicité parce qu'il n'y a pas autre chose. Il y a que ça là.
faire la mendicité. Mais pasi. Mais so pasi. Okanaki kosala yango te. Ça passe. Okanaki kosala yango te. Mais osani. Salika pour vivre. Parce que minute osani tane tokomi tokena ki da 40 ans. Osani c'est yaya. To papa, en charge même il y a savon. Voilà. Même il y a lipa, à charge de lipa. Mais est-ce qu'il y a savon, même il y a pantalon, et ça passe. Il faut, on va voir, non? Il me dit balabala, tandara liboko. Moi, ça va mon nom. Mais tout le monde est là, n'a pas de déco, n'a pas de déco. Pas souvent, pas de côté là. Papa, car il est aveugle. Oh, le papa moi aveugle, là, joyeux. Papa moi aveugle, tu as ramené awa, tu bima. Comme on est là, moi, qui vous salue. Et là, on parle pas, on a bango ya famille. On a une famille, on a tiré la bango. Ndé sur yé, porte na yé, ndé on a vendre dans le ciment na yé. On a vendre. Papa Béni, on a moi aussi, on a bana. Ya. Ba fille ana dana longo lango. Ba désir ana longo lango. Ba désir ana longo lango. Ozaka yo moko. Nazana nga moko. Mais vie de na mona ba ninga na ngato ba papa tozana bango nesi na ki mendicité de na mona wazali na ba nga peso na zi na nga makoki. To na zi na nga moi eloko moi ata activité moko boy. Nande na ki pe bino bosunga ka batu. De na bosunga ka batu. Ya wana na bengaki pour que ce bosunga ngai. C'est na zi ata moi nini parce que yebi charge yo mozali papa déjà très bien les ali na kokangote avec au mandé boy na nzela mwambongo ezaka na ngote yo ko kipe bena charge ezati ya wana so ine si muta mona ne osunga peut-être à la longue robota mais la minute na robala mais la minute yo wana bana wa posa. En tout cas, merci beaucoup Papa Béni. En tout cas, du son na yo, oyo bakitoko, to ke émission ki kitoko bandi FM télévision. Merci na bandi ko nyonso bozo benga biso. En tout cas, merci vraiment. Na otanga ba kombote mais na yebi ke na émission ya sima na otanga pena ba kombo bandi ko bazo aider, bazo benga. En tout cas, merci vraiment Nzambe apambola bino ni bato aboye, soki tozo sunga bango les amala mingi. En tout cas, Nzambe ozanga te na opambola bino. En tout cas, merci surtout na ba partage na bino ba émission, ba j'aime na bino, na ba commentaire. En tout cas, Nzambe apambola bino. Papa Béni. Mais quand on connaît sa biso. Ba ambition na ezaki ni na vie, tant obotami tant que moi ozokola. Parce que ezaki un jour aux années. Bon, ba ambition nga pena na la pena posa na tanga. Na tanga na silisa na koma ta professeur né de ba professeur université. Ba professeur université opesa ba cours opesa ba bana ba cours na koma ta après to koma na koma responsable quelque part et ata DG ata ministre c'est ça mais ezali ba ambition mais nyonse e foulé na mai te courage Nzamba osonga te mozana okani ba ipsebi na école ke Monsieur Koufoume, aux envies. Aux envies, espoir, les accords, bota, il faut sauver que bandono, monsieur sur table là bas quand même, baboti, babali, nous avons reçu on peut ça la grâce, nous avons été maman au moins à recevoir yo pour que aussi vivre à ta, la maman mouké et permettre yo, nous appelle charge. Parce que nous avons tous un droit, faut vivre, faut bala, faut bota, poser un monde. En tout cas, nous avons reçu. Alors, Papa Béni, Ipsa Bisso. Bande ko mususu o kamioza liboso na wa bande mususu o bazana bandako ba difficulté belé mususu maboko katani mususu le kolo katani mususu pe akoma avec les kalamingi te mususu kufa a koti souci ami kange na ndako abimaka lisute alors conseil ne ko pesa bande ko bongo ba Rolanda yo bon bande ko ezali handicap ezali ndenge ba français balobaka ndenge balobaka ke il n'y a pas eza fatalité te oyo ko mema oso na ba souci malgré ça passe alors bien bien nga mo pesa linga passe et ça nga passe ko beta histoire et ça nga passe mais eza nango passe
mais eza te eloko akopesa basusi de ekomi tokosala ndenge nini yaya papa oyo oza na handicap ya makolo to ya misu kodécourage te zala mingi na losambo nzambe akosunga yo soki mpo okutani na oza mpe na mwa courage soki mpo oza capable ya kobima ta libanda ya balabala obima ta na balabala to mpe soki okutani na moto akosunga yo nzambe akotika yo te. En tout cas, merci beaucoup pour le conseil. Est-ce que papa Béni bobima bongo te yozaki nkonde nayebi te okende kosenga bon na lobango na terme ozaki bamoso comprendre okende kosenga mbongo okende atina baniveau nini bon biso no mpo tokóma ya mosika bambouteillage mpo tokóma c'est loin c'est trajet vraiment je ne sais pas nde nana boye na débrouillaka kaka tozalaka na papa oyo nalobi ke tozala na papa oyo nazalaka ne awa papa Jeffirin tozalaka ne awa nde bana na ye ye azwaka mwana moko ngai azwi mwana moko totambolaka kaka parci par là place makolo elembi tosuki na biso wana tozongi na biso arrive après que botamboli mpe bozwi mpe loo te arrivera mpe ko bamonkeri mpe ezalaka koseka mosu atali yo bacoli yo mosu atali osala nini osenga oya boye mosusu mwa 10 000 mwa 15 000 vike tobetaka na biso mosusu tokende na biso makolo okende makolo mwa nzela ozonga no mpe mwa makolo mwa nzela mwa 10 000 ana esunginga mwa elamba esunginga mwa chemise mwa pantalon mais ya mingi pena o soki ba 50 000 te pasi parce que toza bato kokite kinkole ti okende ti wapi neti bazando wana so boke bazando seke ofuta batransport ntango ozwa mwa 15 000 to 10 000 ofuti so batransport bino moko omoni boye transport pasi tofuta miso bakinkole ba 5 000 pokoma sikoyo mwa 15 000 olonga so 5 000 bongo sikoyo awa mpe tosangisaka mwa mbongo talaka balakisi yo mwa place ya kotelema tosangisaka mwa mbongo na papa balambi batie mwa nini wana nde esalaka totokisaka mai libanda courant eza mpasi donc kocharge telefone oza bien mwa telefone kocharge courant ezaka mwa mpasi yango wana tozalaka bongo. En tout cas, merci beaucoup Papa Béni. Merci na balandi ya réalité à vie. Merci na Douglas Tangaba, chauffeur monene ya poids lourd na niveau ya France. En tout cas, merci Douglas na ba conseil na yo. Merci na l'incroyable Mira Kianvu, le grand journaliste mon père. Merci vraiment na ba conseil zo pesa na ba orientation. En tout cas, merci vraiment. Merci na bandeko nyonso Jocelyne Matoko na Angola, maman na Patricia. En tout cas, merci beaucoup na ba conseil na bino na ba soutien na bino. Papa Béni, comme na biso na suka émission to mochité bandeko bazolanda yo message ni ko pesa bandeko bazolanda yo ndeko muso avandi nzamba toucher mutema na bi ate na yedi Papa Béni wana na moi et on dit oh selon yo soki lelo ba aider onango il faut permettre au survivre. Alors message pesa mission na bandeko bazolando abonné à FM télévision ba pasteur Jacques Kafwa bazana ba na Australie papa mo mukia munene Jean-Marie Matoko, c'est bien vraiment dans l'émission au FM télévision. Merci en tout cas. Ma posa est énorme. Très bien. Ma posa est énorme. Mais toujours mon killing est ok là. Kosunga, tosuni, kosunga, bosunga biso. Nesingai. Ningi na lobikaka kotambola na nzela makolo pasi. Toza ki daba 40 ans, boso na komba 50 ans. Na nesi na okoka susu ba 60 ans na okoka susu na okoka te. Alors nazana bana kasi na ngai. Oyo pe bazotanga. Na kosala pe soki papa to mama ozolanda. Soki akosunga ngai même ba machine même ordinateur na machine à photocopieuse pour permettre à bien mwana kasi na nga moko aya azata na point wana moi ba recette wana soki ezokota ekosunga ngai na libota. Oh donc soki ordinateur na machine ya photocopie so emona nango osali informatique. Bon
na banakasi oyo bazosala yango oyo bazosala yango mpona ekosunga ngai makasi bazala mpe na susi na ngai makasi donc en tout cas ekosunga ngai makasi ndesi eloko wana ekosunga ngai makasi à part ça mais aide eza kaka na nzela oyo mpe omonana na eloko mosusu oyo ekoki kofournir mbongo ekozala mpe malamu oyo akosunga ngai na eloko wana na eloko oyo ye mpe akozala yango besoin. Très bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup Papa Béni. Tu as autant d'invités pour tout le musique et photo tout zonga pour Nanzela. Mais na ebi kenza ma osonga à travers émission au réalité vie. Batamité ma en tout cas baza au nzamba tout tamité ma bango bazo aider vraiment. En tout cas, nzamba osonga na ebi ke oza première fois to y panu na kole. Tu as sur deuxième fois pour tout la sabatu ke non. Za na papa moko maman moko mutema nzamba to apesha mutema na e. Nzamba to zonga su pour que to kuta na yo. To la sabaninga. En tout cas nzamba pambola ba abonné na bino. Nzamba pambola ba partenaire. Merci. En tout cas nzamba pambola nzamba atika bino ti. Oya babi aider l'indigent au quotidien nzambe nyongo. Très bien. Oya kosunga ngai na pasi na zanango pour que la vie esungama. Nzamba kotika ete nzamba obakisa lisusu na poche na ye to pe na compte na ye ko bakama makasi. Nzambe pena atika bino te. Papa Béni, question moringa ya chose encore. Mais ça rend ni pour qu'il y ait ça la besoin ou changer ilamba oui ba nini la est-ce que oui ba mbongo tant ba kabela rabino na nzela bongo ne bokenda na nzela muta kabelo mbongo est-ce que oui ba o différence rambo bon na sangisa kaka na sangisa ka vige na dara mwana odo na tambola na ye yene mutu asonga ngai o ba yo 1000 francs au 500 100 francs 50 au 200 na ye bamba moke esali autant. Alors bango pe bazawa bango nde basunga biso kosokola bilamba basunga biso kosokola bilamba kolata te lata ya pembe lata ya noir nesi bayebisi ngai nalati da pantalon ya noir na chemise ya pembe bayebisanga bongo lata ya pembe lata ya rouge lata ya nini nde totambola mpe bamama mpe basungaka biso na miso akabeli omwa chemise eza couleur nini eza chocolat eza couleur nini eza bleu nayebi ke naza mpe na mwa chemise na mwa de chemise na nga moko ya bleu moko ya noir nayebi na chemise na pantalon na ngai donc nakomona te mais bakoyebisanga kaka ke oyo ezali autant oyo eza na couleur kingani. En tout cas, merci beaucoup Papa Béni. Tobi que vous avez des difficultés mais quand ndenge na zolo à tout moment soit forte. Merci. La vie continue, nzamba osungao robota robala on pour visa na pe belepe baza à bonne santé adimina tongo mais azongi penda goûter atiki mukine quand même yo nzamba zo protéger quand même tsaka kondima aussi mbala. Merci beaucoup na ba landi nyoso ya FM télévision vous avez une émission na bino réalité vie oza émission réalité vie ndeko oza ba difficulté en tout cas kozanga te ndeko oza na réalité mo ka vie oza ko se passer na pour le moment o se passer on a passé alors émission oza pour na biso to bimisa ba passe na biso otokuta na ba vie soit ozokuta pour le moment na émission o réalité vie. En tout cas, merci na bandeko nyonso nde boza ko s'abonner, bozo partager, merci na partager kafwa, merci na préfina na sima caméra soda donc autant moane partout, to kita ba commune mo emozo kama veko to te boya eza musala, o nzamba tindi poto sala poto aider bandeko bana na pasi bana musika, alors biso photo ke vers bango, to continuer na osala musala, les foot ezara e panzamba. En tout cas, merci beaucoup na ba abonner nyonso, to kutani à la prochaine, merci. Makambo mosusu komelaka biso na vie toyebaka te euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana misusu lelo bakoma maboma alors ebele mpe lelo tozomona bazala na bambongo
mais lelo bakoma ba pauvre mususu lelo ba maboko ekatana bango bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bo akutena bakuna na butu bakotisi pe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie. Désormais chaque jour à partir à 18h bokozwa émission na bino réalité ya vie. Réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu Sarabino FM télévision et la Rabino Marambasika. Réalité à vie est une émission oyo pour découvrir ba histoire vraie ya ba kuta na ba vie pour que et puis ça biso maele ba obiso to tikali to ba nini to ko vanda na vie.